l'accomplissement à la manifestation de ezalaki bongo thème tiré na mukanda ya Jean chapitre 19 verset 30 pe na Hébreu 10 33 par le révérend pasteur Gustave Mbenze pour na kopambola libota na nkolo nzambe wa likolo mokolo ya dimanche 3 mai 2026 oyo kuna na numéro 1597 ya avenue de 3 Martyrs Batignolles, précisément na Brazzaville, na Katia Église, Lumière et Salut des Nations, LSN Namokuse, et Payiwapi, l'homme du relèvement, le pasteur Gustave Mbenze, azwa qui vraiment tant, yako kota na mozindo ya makomi et santu, po na kopesa bile ya kitoko, na libota na nkolo. Ce n'est plus ma vie. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Il témoigne, alléluia, il te convainc du péché, du jugement et de la justice de Dieu. Et il témoigne à ton esprit que tu es comment? Enfant de Dieu. C'est ça la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit qui habite en toi, c'est lui ton guide. Et tu n'arrives plus à marcher selon ta chair. Tu es maintenant conduit par le Saint-Esprit. Donne-moi un bon amen. C'est ça la nouvelle alliance. Qui vient faire habiter l'Esprit de Dieu en nous. Pour nous aider à marcher dans la foi, dans l'amour et dans l'obéissance. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Romains 3, 21. Reprends Romains 3, versets 21 à 24. Romains 3, 21 à 24. Oui. Mais maintenant, sans la loi, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de Justice la gloire de Dieu pour tous ceux qui croient. Il n'y a plus de distinction. C'est-à-dire là où la loi n'avait pas pu, bien aimé, nous accorder la justice, mais la foi suffit. Par la foi, nous sommes justifiés. Par la foi, il suffit de croire, on est justifié. Amen. Et sans distinction, quiconque croit, quiconque. Oui, va jusqu'à 24. 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tu vois, dans la nouvelle alliance, nous sommes comment? Gratuitement justifiés. Ça ne demande plus tes efforts à toi. Ça ne demande plus tes capacités. C'est sous la base de l'œuvre expiatoire de Christ. Il suffit de croire. On est gratuitement justifié. Gratuitement. Quelqu'un dit gratuitement. Oui. Amen. Oui. Lis maintenant Romains 6, verset 23. On va bien le comprendre. Romains 6, 23. Il est écrit: car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle en Jésus-Christ. En là, c'est l'alliance. Ça y est, cette vie éternelle, nous l'avons par, comment on dit, cette alliance que nous avons avec Jésus. Quand on dit en Jésus-Christ, ça dit il faut être en alliance avec lui. Il faut être en alliance avec lui pour hériter la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort selon la loi, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ selon la grâce. Le salaire du péché, c'est la mort, ça c'est l'ancienne alliance, amen. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, ça c'est la nouvelle alliance. Est-ce que nous comprenons, bien aimés? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son œuvre? Voilà, la nouvelle alliance, c'est donc Dieu lui-même qui fournit le salut à l'homme, juste au moyen de la foi. Ça c'est la beauté de la nouvelle alliance.
ce qui n'était pas possible avec la loi et les prophètes. Mais le salut nous est donné, la vie éternelle nous est donnée juste au moyen de la foi. La nouvelle alliance, finalement, c'est quoi? C'est un système. C'est une nouvelle approche où Dieu, par le mystère de la conversion, rend l'homme capable de l'aimer. C'est un mystère. Ça veut dire que tu te convertis, tout a changé en toi, tu deviens capable d'aimer Dieu. Tu deviens capable de lui obéir. Tu deviens capable de te retenir devant certaines choses. Tu deviens capable de le craindre. C'est une capacité qui t'est donnée. La nouvelle alliance, c'est une puissance. C'est une puissance qui vient en l'homme, en celui qui a cru, pour le changer. Amen. Tu n'es plus la même personne. Tu deviens capable de bien aimer, de craindre Dieu. Tu deviens capable de résister à la chair. Tu deviens capable d'obéir. Bien-aimé, si tu essaies de lutter par toi-même, tu ne pourras pas. Vous savez, il y a des gens qui sont on est dans la nouvelle alliance, mais ils veulent s'approcher de Dieu comme s'ils étaient dans l'ancienne alliance. Tu ne pourras pas. Dieu lui-même a vu que l'ancienne alliance n'a pas été efficace. Il a donné la nouvelle alliance. Donc si tu te... Kaka ndenge bokoki komona na bilili, peuple de Dieu, batondi samaki na esengo mingi na mitema, pona bilei ya molimo oyo, nkolo nzambe wa likolo, atindelaki bango na nzela ya mosali na ye, le révérend pasteur Gustave Mbenze, na mokola dimanche 3 mai 2026 oyo, yango ebakiseli bango lisusu 1+, na oyo ezalaki lokola kondima na bango. Mokolo ya dimanche 3 mai 2026 oyo, lokola premier dimanche du mois. Bondi melanga que cathédrale du centenaire protestant et servaki de cadre Bona Koyamba, Mobange na culte spécial organisé par la 37e KDC avec le concours. Il y a le révérend Eric Mavinga, le représentant légal il y a 37e KDC, oyo Beta Kingonga, na Mokanda ya Romains chapitre 8 verset 37, na thème Oyelobi, conquérant avec Jésus. Pena sous thème Oyelobi. Passez ce Jourdain, Kolandisama Josué, chapitre 1er, verset 2. Mombu ya Nzambe, le pasteur Eric Mavinga, alobeli biso, ebisi epete, souffrance ekozala, tozo lekisa période de désert, mais période eza mulaite, tokoleka, tokende epa bénédiction na biso ezali. Bénédiction na biso ezali neza na liloba ya nkolo. Soko landi liloba ya nkolo, okozala béni, ozali pamboli na yo. Et biso bana notre père, tomoni ke tokanga na Nzambe. Soko kangami na Nzambe, tout ce que tu cherches, tu l'auras. To s'appelle lisusu boba bisi outi partout. Bana notre père baza partout à travers la République, à travers le projet de Kinshasa. Babis oyo et mebi bango ti la destination ya centenaire bakozonga pe. Et on a trouvé que Tolingi Batbazala ebele. Na premier dimanche au mois de juin, baya ebele. So baya ebele, en tout cas, toko sepela makas. Ilulu alelo, Zambé a pamboli biso bana notre père. Na rendez-vous na biso ya premier dimanche ya sanza nyonso. Zamba pamboli biso to lekisingonga mo kitoko ya malamu na adoration na louange biso nyonso to uti epai ne pai to kutani awa biso nyonso bana notre père to kumisie to bondeli ayoki mabondeli na biso to yoki pe maloba na ye pe to pambwami milimo pe bikisami na mukuse na lingala na koloba ete nzamba na posete na sima ya kobikisa bomoi na biso to leka na kokota na mapamboli oyo abongisa pona bomoi na biso yangwana esengeli ke to sala likambo ya liboso kondima ete tozana no mwana nzamba solo ya mibale kotosa maloba na ye ya misatu kotambola ndenge maloba na ye ezali kosenga biso ya mine ko mibulisa to kotambola musika la masumu ya suka kotia kondima na ona misala tango tie kondima na ona misala okopambwama pe okomona o nyonso nzambe alaka pona bana na ye nzamba pambola bana notre père. Boutique Naim Sabino que nyonso elekanaki kitoko avec impact pe idéologie lola ezalaki ya kofongwama na ndenge ya kosakana te libota na nzambe oyo batondaki awa mobondo tellement que babus Trans Academia ezalaki mise à leur disposition pour na transport pe déplacement na bango
Bondi melanga que bazalaki tellement béni na intervention ya le relégal Eric Mavinga oyo wapi azangaki maloba te na suka ya masolo na micro ya Identité Chrétienne Magazine elongo na le DG valable ya Sango Malamu. Bienvenue Matenda boyo kandenge ba communicaki. Bayaki tellement ebele. Mokolia dimanche 3 mai 2026 Oyokuna. Na église les ambassadeurs pour Christ APC na Mokuse. Wapi epai bayaki pona. Ko participer na grand culte. Et adoration pe action de grâce. Oye le kanaki kitoko avec impact pe idéologie. Epai wapi le prophète majeur Gary Kenge. Azalaki wana na pointe pona kolie sabampate na nkolo. Na mama na likamona motuya. Oye lobi. Monte ici et écoute comme un vrai disciple. Oyabimisaki bongo. Na mukanda Apocalypse chapitre 4 verset 1er. Pe sous na Matthieu chapitre 28 verset 18 à 20. Il y a un monde qui est en train de périr. Il y a des âmes qui meurent sans Christ. Le monde est agonisant. De plus en plus, nous nous rendons compte que le mal est en train de prendre l'ascendant sur le bien comme jamais auparavant. Les hommes et femmes sont devenus de plus en plus immoraux. C'est comme si Dieu n'existait pas pour eux. Or, Dieu, dans sa pensée, quand il regarde son église sur la terre, il se dit que je lui ai tout donné pour qu'elle puisse gagner des âmes pour moi. Parler haut et fort en annonçant la parole du royaume. Dire aux gens que le ciel et l'enfer existent. Tout celui qui se conforme à la volonté de Dieu ira au ciel. Tout celui-là qui commet le péché ira en enfer. Peu importe le titre qu'il a à l'église. Pasteur, diacre, archbishop, ancien, choriste, intercesseur, que sais-je encore. Alors à la fin du temps, il y aura un jugement. Mais Dieu ne désire jamais la mort d'un pécheur. Il voudrait à ce que le pécheur soit sauvé, qu'il se répande et ait la vie éternelle. C'est ainsi que Dieu nous dit dans sa parole que je mets devant vous deux choses, la vie et la mort. Choisis la vie. Il met dans le Seigneur. Les Écritures dans Bondi melanga ke nyoso ele kanaki kitoko avec impact pe idéologie kaka ndenge molimo mosantu yemoko abongisaki yango peuple de Dieu oyo bazalaki wana présent bayebaki kofongola matoyi comme ba vrai disciple pona koyoka nini oyo Yawe Nzambe akoloba na bango.
Et bandi déjà mokolo ya dimanche 3 mai 2026 oyo pe ekokende bongo kino. Dimanche 10 mai 2026 mobange na séminaire dénommé Voici l'homme et ses fils. Kuna na communauté des assemblées chrétiennes Voici l'homme CACVH na Mokuse na numéro 72 ya avenue Kalembelembe tozali bongo na commune ya Kinshasa, veut dire le commandant du temple François Mutombo Voici l'homme akozala wana na pointe pona kopambola libota na nkolo bondimelanga ke ekozala ya koyinda na ndenga kosakana te na mama na likambo oyo elobi les Égyptiens que vous voyez vous ne les verrez jamais. Noko yo moko yebi makambo nini oyo ezali kotungisa bomoi na yo tika kobeta kara na vi na yo moko ndeko na ngai yaka na séminaire oyo epakwa ya papa na bana na ye Zambe akozala wana au rendez-vous pona kosala ya minene kozanga te yeba ete chaque jour culte kozala de 15h juste kino na 20h30 pona kokangola bomoi na yo otolobaki te awa tolobi azali koboma bango na biso allez dire bokekoloba à ceux-là na bayo wana qui enseignent obakotangisa priez pour que vos ennemis vivent longtemps. bobondela mpona ntina ete bango na bino Mais Dieu a dit à Moïse, kasi nzambe alobi na mose je vais endurcir le cœur de tes ennemis, ete ngai nakokubisa makasi je vais les tuer, nakoboma bango et là, mpe je wana ferai éclater ta nakotalisa foi. nkembo na ngai Maintenant, toi, tu pries yo kobondela pour que tes ennemis ne meurent pas. po ete bango na bakufa En te d'autres termes, tu es complice. elingi mpe koloba ete yo moko ozali mpe na Tu ne bango veux pas que Dieu fasse éclater sa olingi gloire. ete nzambe atalisa nkembo na ye kasi Je prie nazobondela pour mutu moko kufa na pokwa. il faut que quelqu'un meure ce soir Sois dans un talisam. pour que la gloire de Dieu soit Et manifeste. vous ne savez pas. Pe soki boyebi te Caïphe avait prophétisé aifa ye asakolaki lors de l'arrestation de notre Seigneur Jésus. na ntango bakangi mokonzi na La biso Bible yesu dit kristo qu'il parlait, biblia ali koloba ete aza lui koloba pensait qu'il parlait ye nakobanja ete azoloba d'une manière passive. na ndenge Et kaka pourtant, pamba bongo nzoka il était saisi par le Saint-Esprit. ye atindikamaki na molimo tozali na deuxième édition ya campagne na biso dénommée Voici l'homme et ses fils. Voici l'homme et l'homme na bana na ye. Alors tozali deuxième édition et première édition tozali na Voici l'homme na 6 orateurs ya bana na ye. Et deuxième édition tozali na Voici l'homme et l'homme na 12 orateurs kati ya bana na ye. Na raison ya ba intervenant mibale na mokolo. Maman na likambo ezali les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus. Ba tuna Égypte bozomona lelo okomona abango lisusu te na vie na bino. Tozobengisa mutu nyonso porte ezali polele condition ezate si ce n'est que ozala ana confiance epa na Nzambe ezotala kaka Voici l'homme na bana na ye mime yo mutu olanda biso na radio na télévision na internet oza mwana Voici l'homme tobengisi yo toute la semaine kobanda lundi ti samedi de 16h30 à 20h30 dimanche de 8h à 13h30 bakomona so baégyptien oyo bazomona lelo te égyptien ekozala célibat ekozala maladie to situation oyo okotami kati na yo kalembelembe avenue kalembelembe croisement kalembelembe plateau commune de Kinshasa mosika te na maison communale kalembelembe numéro 72. Différence ya mai na mafuta eyebanaka toujours pe emonanaka na miso bino moko bozali komona ndenge ville ya Kananga ezali ya kokoya na ndenge ya kosakana te mobilisation esalemaki na niveau ya nyama mpona koyamba le national. Serge Onésime Kalala Chinyama envoyé spécial à la tête ya délégation munene oyo ekitaki na Kananga sous instruction ya le président AI ya UDPS Tshisekedi Mwana Mboka Augustin Kabuya Mwanabute. Onimelanga que le préféré du chef, Serge Onésime Kalala, akumbamaki kitoko inde, nzela, accompagné na etuluku monene, elongo na le président fédéral, ya UDPS Tshisekedi na kati ya Kananga, kino na siège ya parti,
wapi epai etuluku monene lisusu etondaki awa mobondo pona koyamba Serge Kalala Chinyama, là où repose la confiance du chef. Bosimba pebe bakeuil mokole ya samedi ekokaka te ekoki awa nde mobange na meeting de vérité ebetamaki avec impact pe idéologie. Le national le Serge Kalala apesaki bango message ya kitoko kouta na le secrétaire général ya parti pe président AI ya parti Augustin Kabuya Monabute pona koloba boye. Moi Nisha bois changement wa constitution ni chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo puis mana ibo sokulu to la chanza bulu bokwita bani changement wa constitution changement ça qui dit là toi mes tête IDPS viva Pouchala imwaba ou moins. Ah oui, quand on connaît, on connaît. Quand on connaît pas, on apprend. Message ya mutu oyazali na matière. Pe oyazali na confiance ya mokonzi. Ezalaka toujours différent. Na ya mutu oyazanga matière. Pe a commandé bilobaloba. Ya kokomati na niveau ya ko critiquer éducation liboso ya population. Éducation oyazali loko la base ya développement. Démonstration ya Serge Kalala na kati ya Kananga. Ezali un message fort pour na kotalisa que UDP Tshisekedi sous le leadership ya Augustin Kabuya Monabute le président AI ezozala toujours la cour des grands. Yonani Oboy. Initié par le député provincial élu Yabanangaliema, honorable député Nicolas Wemankoy, Bosimba Peve Bakeuil, 22 députés provinciaux Mokoka, Basili Bongo ko voté oui, pona édit portant réglementation ya transport par taxi moto, awana katinenguma mokonzi Kinshasa, ezalaki bongo. Au cours ya plénière ya vendredi 25 avril 2026 Oyo, kuna na assemblée provinciale ya Kinshasa, toujours na bokamami, ya honorable président Levi Mbuta Sangupamba, le vieux sage. Nayango, selon maloba ya initiateur, honorable Wemankoy, atalisi que, bien sûr, moto taxi eye mingi ko soulager population kinoise, kasi na mikolo ya lelo oyo, tozali komona ete, ba moto ekomi source, ya ba accident, ba embouteillage, voire même baka ebele ya insécurité na ville ya Kinshasa, ba incivique pe ba brigand, ba azali ko salela mingi nde ba moto. Voilà pourquoi Edi Oyo ezali initié avec objectif ya ko réglementer transport ya taxi moto sur la voie publique, pe ko déterminer ba droit pe ba obligation ya ba conducteur ainsi que ba règles de protection ya ba passager. Ont voté oui. Aucun député n'a voté non et aucun député ne s'est abstenu. La majorité des députés, soit 22, ayant pris part au vote, se sont prononcés pour. Par conséquent, la proposition d'édit portant réglementation des transports par taxi-moto dans la ville de Kinshasa est adoptée par l'Assemblée provinciale de Kinshasa et elle sera envoyée au gouverneur de la ville de Kinshasa pour promulgation. Cela étant, nous applaudissons pour nous-mêmes. Et nous demandons aussi des applaudissements nourris, comme à l'église, pour notre collègue, le président de la commission PAJ, qui a fait ce travail et qui a convaincu tous les députés présents à l'hémicycle. Tu peux se tenir debout et venir devant ici pour que nous puissions l'ovationner. Il se présente devant. Honorable Nicolas Wemankoy Omokot, il est l'auteur
de cette proposition d'édit, qui est la proposition d'édit portant réglementation des transports en commun par taxi moto dans la ville de Kinshasa. C'est la deuxième proposition d'édit qui vient d'être adoptée par l'Assemblée provinciale en cette législature. À Longuinaye, nous acclamons très fort pour lui. Merci honorable, je me permets une petite communication parce que c'est un domaine qui intéresse les Quinoises et Quinois en Lingala. Na bakinoise pe bakinois nyonso lelo baponami na bino ya ville ya Kinshasa ba oyo bopesa confiance ba oyo bovota pour que bazala bana misala na bino na nzela ya honorable Wema Koy Omokote Nicolas bauti kondima Mobeko ezali kobongisa secteur ya transport ya ba taxi moto na engumba ya Kinshasa. Toyebi ete bawewa bazali kosunga bakinwa makasi penza. Mais tomoni pe ete mwa yiki ezali makasi na nzela ya mosala ya bandeko na biso bawewa. C'est pourquoi baponami na bino ya ville ya Kinshasa na nzela ya honorable Omokote Nicolas Wema Koy bauti kobongisa musala wana. Bana ya Kinshasa bazali kokufa ebele na baksida ya moto, bamisusu bazali kotikala na badefo po ete mwanyiki ezali mingi. Na kati ya Mobeko wana bokotanga yango bokomona na kati makambo lokola respect ya code de la route esengeli bandeko na biso bawewa tozana posa musala na bango bazali kosunga biso mais bayeba pe ko respecter code de la route pe Mobeko wana ezali koluka koyeba nani akoki kokumba moto pe nani azali na nzela te ya kokumba moto, nani bakoki kokumba na moto pe nani bakoki kotia te likolo ya moto. Mobeko wana na nzela honorable Mako elobi lokola ndakisa mwasi azali na mokumba pe azali pene ya bobota eza malamu te bakumba ye na moto. Mwana ya muke ya mwa ya 12 ans o azali ye moko to pe mobange oyo alembi deja bakoki kokumba ye te na moto. Makambo ezali Dalatina lors ya vote dedi oyo ba mesure ya ndenge na ndenge eyebaki bongo kozwama lokola pona wewa nyonso oya komeka komema mwasi ya zemi to pe komema bana mike na moto ye akofuta amandi ya munene pe lisusu wewa nyonso oya korespecte ba code de la route te voire même ba panneau de signalisation et surtout ba oyo balingaka mingi kolia mbwa veut dire kotambola na sens opposé ba kozala puni na amande ya kobanda 20 000 kino na 50 000 francs congolais mokoka nengo. Et dit portant réglementation ya ba taxi moto na ville province ya Kinshasa ezali bongo adopté kuna na assemblée provinciale pe honorable président Levi Mbuta Sangupamba talisi que ba kotinda yango na lombango nyonso et pas ya le premier citoyen de la ville excellence Daniel Bumba Lubaki pour que yango eye ba bongo kozala promulgué.